Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ni a choqué on avait. Mais soit choqué nga makasi ya fali, c'est à fali. Mais ça ni a choqué yo. Fali. Mais ça ni a choqué yo. Fali. Et là on a kimela ka vivre la musique ezakani. Basi nyonso baza ya papa Wemba. Bango tout. Oh. Souvent ba tout nyonso baza basi na endeni. Abenga kana sheba bengela ma perso, po ya bana mo perso. Ba bengela mo perso na kota boy. Bonsoir papa. En tout cas, il y a pensa ya mimo na danger. Obi ke batunya sabayaka awa yo zo ya te. Ngabi ovi. Na yete ne to kutana na tate. Moko po yo mase papa. Moko yo fini papa ngabi te papa. Wana okokate. Ochanga. Alinga rendez-vous les arrandi era le belo ya alinga inga kapwala la ngabwaka. Ya alinga inga kapwala la ngabwaka. Ngajo ka sangala la ngasangana. Babi azaka mobali te ka linganga iboye. Babi abanda ko ya ko betanga matolo. Mwana tolinga habite nazolia mukie il faut akoma mwasi na ngapona liaka ebele ndeto yo koma mwasi na mobali baloba aketon manike courage manike alela ababi ati lelo nalela ababi ate parce que c'était un bon mari. Ce gars-là m'a protégé. J'avais personne le ketchup. J'étais exposé à moi-même, livré à moi-même, j'avais personne. J'ai 7 ans, c'est le ménage bêté. Au vivant qui t'en est 7 ans malade, comment il faut faire tout ça qui n'est pas. Quand monter ma prière, ma bolongo na si. Famille va sonder le jour à tout. Na signanya son akena initiation na maikali. Na latio mitama. Na oyoka sonte na latio mitama. Nga latio mitama. Na nzoto na pesa babi ya lumière. Na isenga biko mela kisi te kisi ba opesa za poison. Na kena bana na ngai courage na kena bana na ngai maboko pamba yango na lobaka na yo njoko ke poto te prince mutomemo na poto yo poto ka prince mutomema yo mutomema na yo te ba okosa yo prince mutomema omoni ka nde ba kosa ka na babia ba okoso susu parce que tu es immature na mokili mutakolaka on t'a pris ton frère qu'est-ce qu'on t'a donné. Qu'est-ce que c'est noté $500? Aïbaka, il va pas bien. Na répétant un jour à Ebiliwa. Na répétant un jour à Ebiliwa. On arrête ça, maniqué. Il y a une vérité, tout ça va blague. Papa n'a pas fait un voyage à ça 21 jours. Pas de poison à maman et moi, on a besoin de souka. Alinga qui a beau m'a été. Après ça, qui s'est pongi à l'équisi dose et ça lié arrêt du cœur. Les que tu prends la maladie. Maladie comment? Nga pa na kola neti mona SS. Nga botama na mabele. Okoya na koya kana se na zoko infection na moi l'épinière. Non na zaka na manque de vitamine na moi l'épinière. Si ko manque de vitamine wana e bana ko sala ke na za la faible. Nga pa na kola lo lem vert na moi na SS libumo zimba nga na ebe osakana te. Est-ce que Babi azaka na mwasi moko ya balaka kaka oh nani comment nani Alima ça fait la mwasi abalaka Alima Babi pesa na film abalaka ya poto abalaka Alima te Julia Paolo babala na rapete ezalaka mabala ofesha Babi abala ka yende abalaka ye na mbongo na ye moko bake osa présentation na senga faire pardon OK na senga ke pardon alingi sangai ezalaika fanatisme ezalaika to sa bon poto lia na liepete yana longoli chaîne ba mbona tikeli ken pelanga ki olia na mikwa ba voisin pe yesinga munene makasi et la kisi ki nazaki maltraité. Allons-y. Oh bino bolo bakananga et sora ngate oh bino bolo bakananga elobaki lokote soki nga na beti bino kamoko Et massa c'est calculé. Tirer ça c'est calculé. Les questions panda calculé. Et raté bango te calculé. Et qui t'avance calculé. Et tu bango calculé. Et massa c'est calculé. T'as ma
Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci à abonné tout botala émission Nabiso Kati Nakati ya Congo, Liziba TV, surtout ba mama et bolinga émission Nabiso Kati tala maka partout dans le monde entier et koka musabino pe kolengi sabino pe kondingi samokili et ite mbali boso ite alika na kati émission Nabiso Kati yamba déjà mais mbali boso alika na émission Nabiso Kati o ningi saka mokili oye pesaka mokili moto oye ningisa vraiment oto kosolango plus ana pesi longonya na nkolo nzambe pe merci na mama tout ya monde entier o bataka émission na biso kati o bosenga kinga trop leke chuluka ye yamba ye abetela biso histoire na ye pe ba plus masone na kati ya Congo Liziba TV était trop sola lelo na kati ya émission na biso était na pesi merci na papa Paul Fikipo notre sponsor nanga officiel au vraiment unique pe azaye moko FBT Misalande, wana moni maman ko grande dame, maman Nathalie Fikipo moté ma papa Paul Fikipo et puis na bosanité Tichichi bola la mallette na pesio mbote. Ya Gisèle Tati maman Versace na pesio mbote moté ma prince Giclo winner. Oyo bazalaka nanga toujours batikaka ngate pe ba ebanso balinga Kevin epanda la kechu batala ke mission na ngai pe na bosanité batu nyonso ya malongo ya bozui. Oscar Marie tout le millionnaire en kilote. Kabongo Kasongo il est tellement mignon, il est tellement fantastique et quand je le regarde et quand je le vois, il me regarde, je fais toujours les bons. Et puis na bosanité Zadio Kazadi na pesio mbote. Tozane lelo nabi ke kosebe sa ba fan na ye, kosebe sa batu na ye, il s'appelle Manique de John. Oyo abengaye Massasi calculé. Maman 1 million. Maman 1 million de vies. En tout cas, merci vraiment Nandenge Oyambinga. Là il est haut et les bas mais on est la famille. Tu m'as donné l'opportunité de passer sur le net. Au pesanga opportunité à tourner film et à bien bandokilo quoi bazake belé basou que ça filme là. En tout cas avant de commencer, j'ai dit merci à mon Dieu. Nzambe a permettre à soto limbisa. Ponga quelque part les kechu asana nga mabe moté. Ezaka makamu ya internet. So na fandi boema ya miso ezotambola ngapo les kechu ayebi ba douleur na uti nango. Les kechu ayebi nenge ba finganga Shaka Zulu. Les kechu ayebi nenge ba finganga Karaba la sorcière. Les kechu ayebi ma miso ezotambola ngai. Pour les kechu ayebi l'air nazo. Non, courage, Manique. Les kechu ayebi le na ye na internet. Bango batu ba encourageanga baloba nanga ke no babi akufi. Il faut ça musala ba les kechu ne ba fungola nga ke YouTube. Ezaka na mbongo yena ken pia na sala. Voilà basi ba lelinga 1 million nanga liboso. Merci. Okay, malgré les hauts et les bas, Yaya, moi je te prends comme Jonathan. Tu es mon fils. Ouais. Allez quitter. Malgré Oboye, Ezaka internet et Kendaka. Et puis dans ton cœur, tu sais que Manique m'aime beaucoup. Je le sais très bien. Merci papa pour le fiki pour FBT Misalande. Oscar Marie tout le millionnaire en kilote et Kabongo Kasongo. Et je vous confirme, c'est 23. Bana Djobo, nous allons à Djobo, Bozela, et qui mobimba ya Congo, Liziba TV. Tu évites ce que c'est Jonathan Dario pas qu'il y a toujours banalité. Ça dépend des moyens, ça dépend aussi des possibilités. Peut-être papa Paul à offrir Jonathan Dario billet pour tous à l'année. Mon collègue le 23 on a Kati ya Djobo. Manique émission Kati. Je pense que l'on a émission Kati. Tu bandango toujours dans la prière. Est-ce que Manique go font la émission na lo sambo pour et c'est sa maman Nathalie Fikipo. En tout cas na sepeli mingi na initiative Éternel des armées, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui nous donne cette vie parce que la minute tu as bâti $1 million sur balongo lika paiement. Nous sommes en valeur. Natiki émission na biso. Sambela vraiment titi to kan mission. Natiki pena émission na biso esprit mon côté impur et ça na contrôle. Na village panda na minute oyo. Na village panda na minute oyo que l'Esprit Saint contrôle, l'ange Michael protège. Le sang de Jésus nous couvre au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Nzambe ya Kimbangu, Nzambe ya Dina Baala. Na sengyo merci pour un moment oyo. Po balobaka trop pour na leketu na Manique mais Nzambo azana bomo yebi ke na maman na bana.
jamais na koyi ko sala mwana mabe ponga na yebi pasi ya kobota yango na zongisi kembo pe masanzoli na kiti na oya bokonzi parce que il y a 2000 ans déjà avant que je naisse oyeba ikengana le kechu lelo na air oyo tokozala ensemble. C'est pourquoi je laisse cette émission na protection et Nzambe, que l'ange Michael protège, que le sang de Jésus nous garde. Tout le monde ce qui est ici a la béni, a la protéger, à évoluer, à propulser, à aller de l'avant. Là où oyo azokanza a s'arrêter Nzambe na biso oyo apesaka biso nyonso alekisa ya koleka. En tout cas natiki instant oyo na se loboko na yo Nzambe na mawa po tonde to sa envie bo eza mawa na yo eza peut-être parce que to ajuste po mingi oyo batele na sima batelemi na sima cher na minito bazana ba frigo mais Nzambe na mawa na yo okuta ntinga na panda lelo yango na kati ya prière oyo nazoloba avec sincère mama nyonso mwana nyonso oyo nyonso na loba na yo lekechu et blessa yo otia elongi na se okitisa ma ya miso bimaniki apesinga pasi na misu ya Nzambe na ngai oyo apesanga mwana na 14 ans alimbisa ngai Babi, le pardon, c'est une force qui libère. Moi, je te demande pardon au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je laisse ces moments dans le contrôle du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, Maniké. Amen, Abi, que maman tout y a mon noté. Le maman fidèle au bolinga émission Nabiso Kati au Boseperon. Babi, Toza pe Tozali. Rendez-vous c'est 23 na Kati ya Djobo. Toza na Kati ya Djobo. Wana. Bo Zelabiso na Djobo. Bana tout ya Djobo. Et vous allez bien. Maniké, ça va? Ça va bien, merci. Bien habillé, Maniké. Merci beaucoup. Zaka Nzambe. Sans Nzambe na pas. Aibi masumu nanga. Aibi ke Maniké amela cigarette. Aibi ke Maniké amutna ekobo. Aibi ke Maniké alokuta. Aibi ke Maniké amoyibi. Aibi ke Maniké aklashaka. Bible et lobby, venez vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai un repos. Venez tel que vous êtes. Il y a un tel que Nazali, je salue mon pasteur Papa Alphonse, dans l'église Sion, na banda Luana. Na ba bonjour, na banda toujours na goreti, le voisin mami. Hein? Julia, Kibazola. Hein? Balobi, Chimène Lopez, Chloé Kardashian de Bruxelles, Tania Mabedi, Balobi. 2021, chacun portera sa propre charge. Merci Maniké. Chacun portera sa propre charge. Ça allait bien. Et à 4. Tout cela, mettez sur ma solo. On a bien comme Maniké de John. Aux années 6, les lots, on va y avoir ma sœur calculé. Tu vas nous avoir moins Maniké parce que ça m'a sauté au sol. La bête langa, n'a pas de bol en abisso. Tu vas nous moquer à Maniké. Maniké n'a comme on a moins de les années. Comment on a Maniké les ketchou? Oh papa pesa yo. Oh papa pesa nga Maniké ndaya ituni mais les ketchou en France nanga ils en a douleur ya makasi. Non, tu vas-y, m'inquiète. Na col orpheline. Le ketchou na ya ka punition. Na ya punition. Pardon Maniké, na tout. Et ko sala ke. Pardon. Est-ce que Ndaya? Ndaya, tu peux me sourire Ndaya. Ndaya biso que Ndaya waza mwana wa bote papa na maman ndako libala. Tena enfant o babenga biso ba enfant bâtard. Papa na biso c'était un homme polygamique. Tobotama 7 avec 5 mères. J'ai pas honte de dire ça. Ngana eba Yesu na balabala. Tant on a 12e ya prince. Prince a sali 12 mois na soko. Un homme qui est Ndaya vie. C'était comment Mouké na yo? Ya. Ya ngana zokende. Tant on a eu punition et au sala que papa n'a pas empoisonné. Avec quand tu moi dans la famille? N'a pas 5e enfant. 5e enfant. Ndaya bobote papa boto obi enfant bata. Ndo préciser. Ba bota biso na ba ya na ngai. Biso to na lobi enfant bata parce que to aba na mariage te. Mais papa na biso nde mutaboko la biso. Abengana ba maman na biso atikali na biso. La vie c'était comment la vie en Ndaya? La vie en Ndaya c'était avec papa c'était une vie en rose. Vas-y. Na ko la place oyo na eba i passe ndenge za raté. Mon père était le père spirituel de Sakombi Nongo. Dans ozomona Sakombi Nongo ozomona déjà ambassadeur ya Belgique na Kinshasa. Donc billet à poto et pas na biso ezakelo pamba. Nga ya na nga mon côté akena poto ya clando. Moi j'ai fait l'Europe 5 fois. J'ai étudié en Belgique, na sali gardienne nangai na nini awa na babenga nguna école belge. Te na sali gardienne nanga awa na
ni babenga na Joël Litin après na sali après pour ça qui gardienne maternelle pour le bat ba comment maternelle et la gardienne maternelle na primaire na sali gardienne na Joël Litin na ko voyager na que ça la première maternelle na deuxième troisième a passé première primaire en Belgique. Mais tokendaka kozonga parce que partout il y avait sa combine il faut papa na biso ça yenenganga na ye normalement na yoka soni te koloba yango papa nga zaki nganga ya sakomi nganga ya mulumba lukoji ba prêtre nyonso à cette époque mon père était leur père spirituel ngana mona ba mikonzi wana ba longolaka ba sapate na ba moni papa na biso ba fuka ba bis on te salue grand maître parce que ba bis soki oyebe sika outi te oyebe sika okende te. Mais pour le monde ngazabo elekechu nganga ngo ata ozobongo la batu ni ngai na otuna kanga nganga na okufa jour nini po papa na nga moko na ndima ete na bana obenge escroc ozomona j'avais vraiment vécu de 0 à 16 ans une vie en rose et ko sala papa akufi papa na nga akufa kena voyage à sala 21 jours ba tcheli poison na maman ya moi na biso suka alingaki aboma ete apesaka ekisi apongi alekisi dose et ça lié arrêt du cœur c'est le passé mais le corps lobi na loba yango na lobi yango osomona tangu na tikali na bébé o tangu na boti na yo punition nange bakisami c'était comment na âge à 16 ans papa abina yo kufa yonda yo ngada na sina botaki ozaki mutu kilko likolo to c'est comment ngana kola enfant agité comment agité moi yo kati ouais tellement que mon père m'aimait na zalaki ko sala nyonso OK moi na ifa yo ke la ba parents na zanga ya oliate ya omelate et salamaka eloko moko salamaka na yeba maman na nga na 12 ans papa na biso na olinga te na yeba maman biso tangu na papa yo lo batelo kwa manika ye vacances oyo akende quand même avant na pena ana atata muke ana ta maman na kenda sikoyo epale ya koko na biso na kuta koko na biso modèle aso maltraiter maman na ngai na kokate le kechu na ye na chambre papa na biso na yiba mbongo mbongo wana na yibaka ezaka ba France Suisse na yebaka te ke ezaka ebele plus ngana ndima banganga te ken piana tangu babengi banganga ba mwalimba ya kotala bakanga mwana musala na biso moyibi nzoka ne moyibi nga yango nga to elinga ndeni na ndimo te wakalokuta tangu siko esali ndenge wana papa bandi kosilika na yebaka bato na Kinshasa. C'était quoi la souffrance au maman pour nous on maman ils non abana maltraité ka maman biso abana ko pona bana na papa ba oncle na bazali ba ambassadeur tante na ngai asaka mwasi ya nani ya moto place bazwa ndako Coutinho nani place Coutinho abana ko sambela liboso ozomona ngala place wana mukolo bandako ngala cité ezalaka ndako ya mutango komona ezalaka ya manike ya nakena so mbongo na mama ta na ibeli mbongo ole amema nga kima nanga asundolinga atikinga na peur wana na keko kima epa ya garçon oyo abanda ko linganga na nzela garçon nani Raf Kadima papa na Jonathan OK na keda yobi kaka pondu na taba bala ça en place mon côté il a couché avec moi il m'a déviergé place na Zoela Zem yango wana oyebaka déjà mibali avant c'était comment ngaba déviergé en bas na soise c'était comment premier jour et l'attitude c'était comment na dans nazaki na chote pour na kimi na kimi po na donc ndenge na mona papa na biso asilikela yango te na eko kima na kima pa garçon wana na sali 3 jours ta papa Monique non place va comprendre que ngam na zwimbongo po na bana esu komona papa kilota na veme anazat awana voyager pas yeba kité que je ngaba yeba te ngazemi na ngai eyebana na ndako yo kimi ta na kimi na eko zonga na eko zonga na ndako ta na zongi papa luki mama kimi akena ngola leke tuna koma na zemi na yeba te tuna nga zemi na nga yeba na ndeni na kena papa na biso nga moko na yebisi papa je sais pas mais il y a quelque chose qui bouge dans mon ventre ça me met mal à l'aise mbala moko asutuki aeko memanga et pas belle-mère na ye okoko na samwa sasa ina poto ayo memanga pa maman
nde na omona manike abi eloko moko ezo bouger na libumu na ye wana zemi ese komi 6 mois oyebi no pete nga mpe nayebi na ngai pete nareglaka na nga normal bo papa Jonathan bomonana ape sote wana mpe tomonanaka te ezali ka eloko moko kaka nakimaka na ngai esili pete ezali na occasion nini mpe ezalaka na wapi c'était comment expliquer biso nano ezalaki ke ntan na somo wana mama akimiaki yango nga naye kokima epai ya moto nga nayebaka na banda na banda osesaka arafe pire vie kaka pire vie ok nde eye kosala ntango bamemi nga na matonge abi yo tala ye kaka baacte na ye makambo nyonso bandosa ntango na lie tokomi kuna papa akei na ye abi mama yo tayela ngai na lie nasisi kolia ngai moko kaka natomboli elamba na ngai nazopangusa monoko namona kata natomboli elamba na ngai koko na biso mwasi atala mabele na ngai agangi mbala bako nani abomi Léonard nani abomi Léonard nga mama na esenga bi yo zaka biloba mingi babomi ye nani wana comprendre atali mabele na nga comprendre bamoke na mutolu na nga na zemi eye apoko ekoki papa yaka te aye ntango aye bakoti na salon mama ntango bakei kokota na salon oyo eza sispenga mpe na ye na fenêtre ya salon na diongi na abi John manike ya na zemi me zemi wana eseko monene abi mama moto atie mwana nga zemi ifo akufa ifo akufa eza nani abi te John boye te soke nango boye yi leta mwa baoloba bongo nga nakimi kokima na ye kokima nake kobatama epa camarade na ngai moko boye nani komona camarade na ngai ngo koko ingila nabi koko tala babina na zemi na lukaka na longola koko abimani te so babi oza na zemi seke mwana so bouger koko tanga abina na tombo ya libumu asimbi boye mwana ningani abimani te ngabi papa koboma ngai wana sikoyo ta papa abimi amoni na kimi abandi koluka nga po baoboya nasala bétise nde baye kofandisa ngai papa bandi otuna nga kita mi enceinte naye koexplike mpe papa na biso po papa nsoso nyonso neti bacamarade papa c'était ça l'argent qui était perdu dans la maison les francs suisses c'est moi qui avais pris ça j'ai donné ça à maman tellement qu'elle souffrait abi nayebaki ana asundelelanga mwana ya 5 mois nabokoli mwana nanga leke choponga nakola maladif comment nga mpe nakola neti mwana ss nga abotama na mabele okoya nakoyaka na se nazokoya infection na mwa lépinière non nazalaka na manque ya vitamine na mwa lépinière siko manque ya vitamine wana ebandaki kosala ke nazala faible nga mpe nakola lolemo vert na mwana ss libumu evimba nga nayebi osakana te ti papa na biso aye kose renseigner nakolongola ezemi wana te mpo na soni balobi abeli kutu kaka sikoyo na ba 14 akoma okoma bien so botouche ye aokufa bakangi bisaka na baki otika ngai epa bagarson wana tokoma kuna wangani ngai papa Jonathan wangani ngai abizemi non courage sois forte abizemi zaye leketu lelo naboti bana leketu nayoki pasi papa na ngai yoka il avait 22 ans moi j'avais que 14 ans azaka na 22 ans azaka na 14 ans une petite fille awangani ngai tala soni vie John epa na biso nakende na classe na Mercedes natanga na école belge na lycée Prince de Liège papa m'a dit qu'est-ce que tu manquais ici ma fille chérie abi moyen au voyager exact parce qu'il faut t'attendre à moi na ayebana ndo moni place na tikala kina yeko bota fait Jonathan ton papa Jonathan wangani bozongi tamba ki otika nga kuna bakoma bete ya papa lisolo ti bazo maltraiter mwana no na baluba wana bazo komo sukosanga babasa babilamba ngai pa na biso na sala na ngelo te nde papa na mwana ka tellement mon père m'aimait les que tu as lelo batsengi nga 10 fois na ya mokili na opona ka Jean Léonard courage les que papa na nga kufa na 14 na 40 ans courage na 40 ans ce gars est mort à 40 ans les que tu papa yo zwanga série wana soza zemi eza soni na famille na quartier
grand yaya mobo aza à côté na biso kenda okomanga na mire ya 5 ancien manike batie ye zemi wana komini na bandal na 5 ancien papa na biso kenda kotia peinture na 5 ancien aye ozwangaki otyange pa mama leki na ye mama encadré ye mpo nde so totiki ye tellement nakomaki ka posa na longola zemi wana na mela nyonso koko na biso aye okalmenga eye osalaki na boti Jonathan na bota Jonathan 4 kg 500 sans césarienne na okosimbe te ah mon papa chéri courage mon papa d'amour papa nanga kufa le 25 février na posa na te akenda kolala la muka susu te mutaboma ya tala na katikati ya miso tango moni keno cheli mobali kisi ya pongi mobali akomi kobunda zo se battre ayokande papa nanga zo bunda liwa mwana mwasi wana atika jona kufa mais le passé c'est le passé totikango les tu vas te finir nga na seka bango les tu moi j'ai grandi là où il y avait de l'argent mbongo eze loko te tozaka na chambre batiaka mbongo mbongo eloko te Mercedes 190 bimi kaka niwa mobutu na papa na biso mutu bazalaka nango kutu batindi basoda ya DSP à l'époque baya kobotola papa na biso voiture aleke chupo eba mwa mobali wana te so lisola papa na nga na bandal mutu nyonso beto lisola bite John azala motema na papa na nga salisi nani te alesi nani te leke chupo papa ye kokufa après kobota na tant na boti azalaki tant mwana kokisi inanende aye kokufa c'était comment akendaka 21 jours et ça là qu'il fallait na zonga sikoyo nga na exiger na zonga na mwana alors il faut bazwa sikoyo photo ya Jonathan batia na passeport na ye pona kene na mwana OK photo na zonga na ngai et ça là que 21 jours wana kenda libela leke tu papa na nga kufa tant ba obimisa courage man que ça se voit aux triste pour na papa na yo ngaka papa no vraiment mingi ah les que tu na linga ke tilelo yaya tilelo maman na tika na 5 mois mon père m'a protégé papa na nga memanga tina mec likolo na bela minga meminga tina mec parce que mon père c'était un musulman nga na kenda tina mec na pèlerin pour na sala ka ve a vina tchana tombe ya Mahomet pote papa tinga na comme oi papa so azagine na mila ba shimbo na tcha ba drink nga ba nzambe penza za nzambe pour moi no penza kisi ne koti na nzoto te leke chunga za so na fani makile bando manga na zolo yango mu poa na bima ka ba michopi omoni ba scaris e bimanga na zolo tina matoi. Papa n'a souffert, non, vraiment. Il a souffert, ce garçon-là, il a souffert. Papa Koufi. Réalité, ça esconde. Bakundi, papa, yo kali solo. Ma famille na biso quoi, ma famille ndenge de haute, ba falsifier signature à papa na biso. Ba lobi papa na biso atiki nyongo wana il faut toteka ba mapangu na biso nyonso. Wana famille. Wana famille. Tala siko ngana 16 ans. Bayana ngana poto ba mike leke tu na bundela biloko na biso ngamoko a âge à 17 ans na banda ko ya na parquet oyo ya awa ya kota wenza bayaka na yaka ngamoko nani amenacé ngate ngabi papa ne peut pas avoir de dette de capitaine Kobokibi. Capitaine Kobokibi azoya ko senga papa mbongo lelo alo bakeno papa zaki na nyongo na ye ya nini nzambe ka lokwa sala ka bolingo lekechu na gagna procès wana na bonzambe esili bongo te basude bandako na biso nyonso lekechu nga sala 6 ans na lala libanda na biso na tante sombule beta na fandinga moko tant famille ya papa Jonathan ba monique papa so kufi na okokatenga mo pe na mona mke basali nini ba récupérer mwana Jonathan Keine parce que famille a Rafa ezaki na mbongo ebele mama na Rafa ezaki na mbongo pene ebele balubo basala ba wanga na zemba ko bayo kasi tamba wanga ni zemi elongi bia to elongi kutu te yaya nzambe Rafa loba Raf que ton âme repose en paix mais na pouvoir yo Rafa lobi avant Jonathan za la mona na ye fa botama
Dato ye akusha na ngai. Si le 22 dans le 22 avril 1992. Vous comprenez? Né à Ondima. Est-ce que le connaît on les a? On peut le 23 le. Et à j'entends le 22 avril. Moi na yé tout ça test ADN moi na yé. Ça tu vas test ADN. Eh moi na yé. Ndeta papa kufi ba yo so moi na tikalinga moko. Na comment vivre ka viambe ambea. Na la ka di banda. Na la ba ya na ngai éparpillé. Wana yo ebi téléphone pour benga na pote faut à 50 na katanda ku moko bozo zela ndeko na bino soko benga na butu na grâce na koli kaka na kotambola na ba na yo benga ba masa na ngati tant na gane procès ba yo desouder bandako nde na yo cha locataire na ndako na sali boso na ko va na nga na ndako a moke yo mo bundi nga mona bundi leketu omona lelo si batu baloba non maniqué courage maniqué alela ababia ti lelo nalela ababia te parce que c'était un bon mari. Ce gars-là m'a protégé. J'avais personne le ketchup. J'étais exposé à moi-même, livré à moi-même, j'avais personne. J'ai aimé ces garçons pour notre protection. Après 5 ans babia comment protéger nga tozo tambola nini les ketchup babia bela 7 ans ya kufati. Non, courage ça fait po batunde na mona na ba commentaire na tali na tala bino na ba boyebi douleur na yo ka te ndona ko kufa nengwana tembinga kota na sama bele ti lelo to yeba ka nenga kufela te babia swingai. C'était comment kutana babia na obetisi masolobi na kutana babia na bino côté na place da rue et pas koko na biso ndela baneko kene kuna kovanda kolia place da rue au chouette to kena ba répétition nga banana nga kolanda papa Wemba biso zana biso ba chance lo pamba papa Wemba yo voyager na biso tourner à Foridol tant yo kozonga na yo ta sko orchestre eloko na kimela ka vivre la musique ezakani basi nyonso baza ya papa Wemba bango tout oh soki bato nyonso baza basi na ye ndeni te yo tala quartier la te mibali baya na bango toki na biso place mibali papa Wemba palinga yo alinganga te leketu talanga bien j'ai 46 ans siko tala siko na 18 ans nazalaka ndeni na 18 ans 19 ans nazala ndenge nini leketu ti ozomona nga boye je suis une belle femme nga banga na vrai nzele bomona ba photo na Facebook vrai nzele tuna kena banda ozala na shokoro leketu nga bassin elobela nga eloko te mpo na remorkaka bassin ya monene obi o rwandaise o nini ozomona naye kobota. C'était comment? Okutani bi okike papa Wemba kolingo papa bengaka yaka tant papa Wemba linginga toke na bwana braza aye ko changa lito ngabi vie ngayo lingano ngate po yebi ba je t'aime ya ki chinois ya ki japonais ba petit tout ba na ba ngai vie ozano na place au changa alinga on fois les arandi era lo belo ya alinga inga kapwala la ngabwaka ngajo ka sangala la ngasangana pour master wa memanga kuneza nga asta paola asa paola déjà moi sinae ngana bakama likolo wana ezaka ndeli selon voine ada lobaka ndene abenga kana chebo bengela ma perso po ya bana mo perso po bengela mo perso na kota boy bonsoir papa en tout cas ya penza ya mimo na danger obi ke batunya saba yaka awa yo zo ya te ngabi ovi na yeti ne to kutana na tate moko po yo mase papa moko ye o fini papa ngabi te papa wana okokate papa wana to koma musika esenga na fo ngabite papa oza fote moza base belé ngaza zuwa mingi o yo comme sanga criminel pona oboma bango nyonso bizarre mais vie tout na ngani ngana bano memelo banzele ngana bando yelo ba momi oleka papa te Zamba zoyoka, je jure sur la tête de mes enfants. Abia finanga makanga. Abina finanga masé mukonga pa vena o masé o tenebe sa. Abina comment ça bengo mani mon perso. Abina ndeni. Ah benga mon perso. Mon perso donc quelque chose qui est personnel. C'est loin de voir nene na voir nene. Na voir nene. Mon perso za te wana podium so ninga matsa. Mon perso ya ka petit chancelier au pamba. Ozaka nani? Te. Groupe kaka staff ta
tant jalousie oyo bana matonge bazwa ya nini oyo tant basali groupe na bango ya nini groupe na bango ezaka ni badina nzau ta bayo basala groupe wana mpona motema mabe ya chance ele opamba nde bayo osala groupe na bango wana tant biso tokoti foridal toye vie papa entretenant biso bien mo perso siko ebimande eni na chance ele opamba ebimande eni tokomi na Brazza concert ebete sali ke papa mbazwi contrat na Pointe Noire na Gabon siko il fallait tosuka kaka na Brazza siko ekomi akende Pointe wana na 18 ans. OK. À 18 ans. Aussi, ma classe, nous, tu as classe. Na kata classe. OK. Na kata classe. Parce que tant papa Koufi, azaki na 5e des humanités. Tant il y a beau ça sauté. Mbongo zaki sauté. Na sala ka effort na so diplôme. OK. Ya pas sika ningwana na ITC Bumbu. Diplôme na ngeza na ITC Bumbu wana. Bu. OK. Ya ngai eloko ko bang sanga na vie. Ovana na ndako munene, ba garde libanda. Ozo banga nani oboma mais pasi le kechu na yebi yango na lifobo na yebi kolia maya lobo na dendo na lipa au moins to suko na de quoi na suko ba camarade na nga nyonso na yo vantsa bango et pas na biso na vanda ka nga moko na ngo vanda ka na ba camarade na locataire na nga ndako liboso banda kwa na musu etikali sudeka papa soto la moki na biso to lie to melinoa na biso to melinoa na biso melinoa na biso comment melinoa ndeni na comment melinoa ka stress kakati OK moi noa na biso to meli epesi moi yeye osokoli bobimi na mne mokyo tamwa na bino na osho wana nganda koko malanga yo yebi yango to ya moi muke nganda koko malanga ezaka na kwa ya osho wana bovandi moi muke yebi yango to inquiété volé nganda koko malanga ezaka wana na kwa wana bovandi na bino ba boke répétition et bandi pour répétition ezaka ndeni de 8h à 18h répétition à police pour les musiciens 18h bafungoli porte pour na batu nyonso bakota après 0h de répétition ici mais sans 0h kofi à côté répétition bandeli à 0 wana otida otiki papa wemba est-ce que pas tolandi siko pas kofi le midi pas kofi le midi kaka tolandi ba chéri mo siko kuna mibali baka ya mutu moko biso kuna mbalebu ba laki mais papa va payer mobile ya mutu moko moi je comprends pas mibali basi so saki ya yi papa wemba moi sinyo so presque alika na ba mise ba zolinga ba mise ba na ko linga mais papa wemba so asalingi yo alingi yo po papa wemba na kabela basi mbongo makasi c'est ça ano kabela moi si mbongo makabana ngana botama na moi si moi il faut pas entretenir hier surtout basi oyo bateka ba tomate oyo bateka ba manga wana omoni tanga otekelo manga angunzami kaka yo tala kama toti na ye mabele tala bino kolata kitoko bazotia bino ka bazousa bino pamba mais bana ana bausa bango na pasi bango pena ne basi ya bio koyoka egu bino oyo kende boye basombeli o masango ke na toilette osubi o elengi te wana vie na nga que son âme repose en paix et au sala tant na komi na babia akoma boye na mona kono ndeni eroyote zaki ndeni ngai na to ba Milouz o ezaka côté ya Sonia Chou wana quartier ya tezo répéter wana Kasavu wana ndamona ngai et puis babia tanga linganga babia linganga nante babia abana ko betanga matolo tamba papa biso akufi atika machine moya munene za le pangu na biso alinpo alingai asala boucherie ya munene machine est quoi à l'époque na tekela kango Jivel $10,000 nga sala Manique de John na mbongo leke cho moni ngai mama na onde na vandi boy nga beta ba 200 mobala simbanga oh là là nga beta ba 200 mobala sima na nova na babia so azaki poser ça ye makama nzoto ayaka mabe na lingana nga biloko na te papa o simba sima nga na mo popi na muke nzoto yango nini yango oh yoni nya monde mais oui elongola ke nercha moi si base balala bango mingi bakufa anoki et bakufa ba malheureuse moi si faut faire après 6 mois 7 mois mobala la lioté et oza ko accumuler ba force vitale et loko efungola na porte ya moi si le ko la rapport sexuel ezate moi si pena il faut concentrer pena que olala na mobilité ata prière to bitenga pa ande na vandi boy moi o tie si la mobali aussi bangate ya quand on fait l'amour to kabola nyonso na ya mabe na ya malamu siko soyo za na ba charge spirituelle ebele moi te ko larger o larguer ngango
Vous comprenez? Ngana kola na ndako yo, papa nanga c'était un homme spirituel. Abana ko bombe la biso eloté. Ozomona. Et au sala, babe mbali boso babe memanga na barumbu na tala nga binzambe. Na yawa. Libale meminga awa. Aye ko changa once kwa bani ko beba. Abani ko beba koti na délire ya drogue. OK. Abani ko beba ba ken pia na ba opese ba conseil tellement sikoyo dépendance en opesa kina kindo kina kati. Les famille azuelinga place en fan. Mais tu te souviens comme non il y a Brazana papa. Et Burkina Braza explique. Tant que Braza orchestre ezongi. Na bikumba kumbaka ba camarade nanga na zwaki na Braza. Oh de John il faut régner to kende Sibiti. Sibiti c'est où na Braza? Sibiti e mboka mo bazwa kisi. Kisi ba signorina bazwaka. Wa ba ninga ba biso. Wana ba camarade nanga o ya ba congolaise awa me bavandi trop na Braza. Manike o régner boye ngape na talika tata te mama te ngape na oluka pe kana zwati. So betaka lisolo ngape na oluka nazo. Ya butu wa boatu wa Sibiti ewo. Tokomi na tongo na tala ndako yango lupango yango toye na binzambe tato azopesa batu chance rideau ko somba te rideau ya saki sikoyo te onde ezawana so bokoti kuna nyama moko aza kuna aomela yo ensemble après 3 jours après ngabi meso asanzinga te kasi et puis moi na ngana Jonathan bikisanga nga sama kamwe bete pona Jonathan ando mitu na ngabi so nyamo asanzinga te na kufi bat baoye ba pete ke na kufi bat ba ebite ke na za a ma papa mulongo boeti bozoko tanete audience o longo na tanya mabedi tata wana monanga na suka place na zalaki 8e aloba yo mwana mwasi wana kokota te oza motema mabe yo oza na eloko ya nzoto ofungola baninga na ote ya créer ba problème place ba camarades nyonso komo bangana na bakisi boye ok nzambe ya l'éternel des armées était là, le rédempteur il était toujours là, il me protégeait. Siko na biso ke batu nyonso wa sanza ba pesa ba makasa dans son ngo sola mobile cheli kasa na samunoko ato sengi escale sona e a okota na dusha longo la pesio bakamara nanga nyonso ba kufa. Oh là là. Koko Abraza Solange Lofombo Gypsy Mami on est là bango tous les questions de na oloba boy bana mabile et puis qui sont les boma signorina kako mama na signé Poitiers ozomona ngana yo songi nanga azwa ndeni yaza déjà na kisa makasi bana mwana ngangati nzokande nzambe tozongi Kishasa na yo mona kaba donc des ans jalousie comme makasi ngana comme kena répétition quartier latin na ba camarade nanga bandal tant na teki machine wana na zwimbongo allez na comme ko ça succès $10,000 wana de pesinga somo na zaki so na fine na quartier latin na changer ba bota ba mbongo mona ba chaka kaza masanga ngana tie ba bota ba mbongo na fine babi azaka mobali te ka linganga iboye babi abanda ko ya ko betanga matolo mwana tolinga habite nazolia mukie il faut akoma mwasi nanga pona liaka ebele ndeto yo koma mwasi na mobali inane 2 ans 3 ans na yo te wana tolala tozolala tosala bolingo ensemble mais kolala ya chaque jour tenga linga biloko wana te et puis yepe azaki na dépendance na ya makambo ya bapimbo à cette époque po muto amela bapimbo alala pe mwasi pa pamba te balinga na ba makambo wana te yaya babi aye ko banda maladi leke chuba bela 7 ans une année 2 ans 3 ans 7 ans aye ko sana sur ménage wana boboti te wana siko prend sa botami déjà na boti prince na komotala ngabi babi akomi na obeba il faut na zwa zemi na bota mwana mususu siko babi ya inconscience ekimi tokolala ndenge nini wana famille babi basundo elinga yo mtolia kiba Mercedes yo mtolia mbongo ye wana kena yebi makambo famille banani baza pe na kombolelo basundola bande ko banjorati baya nanu bana basundo yana memi ba jora baya nanu bakoso bande ko na ekaka bande ko balingela nga buba bwakila nga babia babia sur ménage azoyi basuba kite na memi epa na sona bandal non courage Monique sois forte
Lekechu fala kufata masala 7 ans on attend to perdre espoir. Lekechu babi azaki so na bengi alo shoko na mbongo di opeka mbonga so na bitra shoko kanisa balabala na ebike to kabwani me kanisa balabala so babi atinenga mo mukemi $. Ozomona mutabu mwa mobali wana Lekechu ozwa kimete na finaye Lekechu na téléman à 109 de 0h à 5h du matin na on dit matin Lekechu tile on a dit matin chokora keda nandi matin ndenga vanda bwenga manike nandi matin mais on a yebisa kalima soki oyebi likambu te na loba na yo pe mais soko oyebi likambu avo kufa il faut lukango loba na ngande no boma garçon ana na malamu azaki na mabe na ebasi balanda ke bango moko mais pona kobokola bana babia na bana na ye babia na bana na ye abotola tata bana ngai bana na ye babia yo kufa njora sanga ba émission pardon manika to comme na kota njora no bike asali 7 ans c'est ménage bêté au vivant qui t'en est 7 ans maladie comment yo famille to ezaki ndene na kanga moté ma prière ma bolongo na si famille basundole njora to ya na sinyanya so na kena initiation na maikali na lacho mitama na oyoka sonte na lacho mitama nga lato mitama na nzoto na pesa babi ya lumière na isenga bikomela kisi te kisi ba opesa za poison autant na yo tuna et faire ba kisi wana balobi avec le temps et ba no ça perdre de mémoire mutu nyonso abe babelisa mutu liboma ba yebi kisi wana comme ngo artan on les a net na minute artan et comme $15 alors il faut plaquette moko mais lango 3 jours après sili ngana opesa ngo stango opesa ka lumière so na sambe na salle incartation maikali ale lumière papa babia abani kozonga azongi mutu mukomzu to fanda ka aboe na kangi tile kina yemo kwa kufa pe yuyu aisinga manike ya ofande pa nga ozwa mwalu lokwa wana sikoyo na convaincre ye na eba jour on a convaincre ye to eko coucher na zuizemi ya ana na maladi kabo na zuizemi ya ana to komo vanda pa yu place prince akenda ko zwa accident au mwana wana akweyaka o njora lo ba prince aboma mutu otobiye babika aboma nzoka ni mwana na ngai innocent nyonso wana bitumba ya libota kaka ke mwana mobali bakonda na ye ale saka famille yo ye obota na ye bana po bolia ka mbongo ona famille ya babe mtu famille na bango moko mutu na ko triquer ye ya so babi musique za na kisi ngana ochalo boko na bakata na ngala mona ta babi azu ata singa ya rouge akangi na musapite na mona kisi ya musique za travail voilà na ponge belé basi mukie kisi ya musique yango wana na obunda na mobali na ngana memake na telema na zonga kana muko musuka bona mona katula mukabu epa yu atuna mba moko poni mukainga basinga oh là là mba moto comprendre que azongi metanga azongi maboko ezolenga munoko ezolenga moi mbali wana nzambe il fallait pas mukolo moko bon nzambe nanga ki ta volonté et c'est salamaki après ko bonga na ye après ko bonga na ye azonga biye babi abima Kishasa afuti la kandaku ya $500 na ma campagne na yebi angote yo atika na ndako wana ngana esiko to kabwani kabwana ezai pona nini te ngana babia ya passion so moni omoni ngana babia to kabwani laka ezaka dû ya jalousie ngana boya ki kotika babia na pasi na ebaki a obeba vraiment ya obeba voilà na sala ka ve pa nzambe nzambe soko bikise na okabwana OK à faire souffrir open libala na moni te babi ya souffrance nezaka ka azaka insolente basi ebele voilà c'était pas un homme qui battait les femmes au contraire il était tendre il savait dire pardon mende a hôtel misabizo 5 wana waza mwasi nanga kota na voiture ngasko na bana olonga babi ponga azaka yanke voilà ponga pana bana ko koka epe ande ya okoka atabo e 50
leke tunga na kola guerrière soko lukinga bitumba na oya tina kata salon na bino to bunda na kati kuna na obanga te ofa na bandal bayebi ke manike soda et puis na saka na force moko ya soki na bambi au coup de tête soko kwei na sete seke bakata obilo uzomona babi asikwa bana ko banga ngalinga na bitumba te ngalinga na bitumba te nde na ba discussion ka ya mikende tozaki na ngwana là yé pas commis bien taka mutabeli seta tanga yo koma bien alingi pas régner tanga olinga régner yo komi gênante ozo comprendre olinga to landa ka nini o te to umeli to kabwana to kabwana esava na ke na ngai kasi nazongi na nga pa na biso akomi ko yakotika mwana akomi ko bimana vero mombonda fimo azwaka na oshoana akomi vana ndako moko akomi ko landa ko sana zakana mobali na nga moko akala ya parisien azongi yende mutaka obala nga wasomela nga jeep ya pageo c'est ça na otanga komo na été parce que c'est un homme marié aye ko memanga bangi amiminga balokoro banzela mainde bano il fait des chances maniqué na qui fait des chances de tilo na fait des chances maman aime yo mutavandeli o awa tu zomona bu babia mukola mona ngai na vie babia ondima te yanga ya mona nga pa na chaînette na kingo fête à la main lengo penza fête à la main amona pena ba ofuwela nga pajero na esi babia linzanzo yo eruya ki obwaka ki na nzela ba lokoti yango ba niki yango ba tiango couleur babia ondima te na fungola sac na kabela $500 tasi ko mobali na ngana neti sikwa comme na 7 balinières na 4 balinières versement ya balinières za $100,000 $100,000 balles. Après, tozokuta na kitue ki mengala kwa banda ofana le pa mobali na omona ngo déjà eza sobe ponga na mesala ko 500,000 balles te babia oyeba babia lisolo o babia beta na en plein concert akoyaka akoyi bake kotika ye na kama osanza makila babenganga na 0h na bima na bibo mema ye na ngaliema ba mema ye na ngaliema oh nani muto akufa oyo muto oyo Michel Adilouya ozomona oh baba Michel Adilouya mtafuta mbongo c'est moi qui a payé cet argent là c'était combien et sérieux wana mbongo to futaka plus de $850 oh là là ozomona pour mon aye à gauche bebaka ba pesaka place na yebaka na nzoto mobimande to zala raboue bebisa na onyoso bebisa pour mon et bota nyonso to na nzoto ebotaka te à part pour moi botaka so landika ba norme ebota pe ezongi normal yesko ba pekisa ki ba sitanga monia komo yemba ke Cameroun na ye ba azongeli makamani yango nde yaki obeta lisusu ya babi asala registre Tiber 8 fois tamoni mwana na zaki na nzambe diable nda trikaye tango ba prophétie bande obimaka no babi okufa tango on ngana bimsangola akoma déjà teti moi o ya zo balanga ke no te maniqué na obeta concert asuka na mangola après 3 jours akufi ba eba ke so aye kotoyo na aolekate anga lekate leke tuna ebina na zangai nde na omona ngai mère no na vandi oyo na obeta to na messager na message leke tu songa sona ebiso ke leke tu so katisi prince wana ba otuta o chete boki ba otuto alors biso bataboye ba bitumba nyonso na zwi na vie na ngai eza diable pona nini biso batuto monaka na oto lobaka diable alinga biso te autant na moni likama be na oyo oyebisa yo na empêcher ba plan na yango mona kutena bitumba leke tout moi je n'ai pas honte de dire que non j'ai pris la drogue et ça passé na nga c'est ça na okela nga so finga mani ke drogueur na bi bonjour na internet bo finga nga drogueur bona photo na babo bimisa image place na omela na préféré kutu bakanga ta photo na omela drogue bakanga photo na sex étape pour na sex étape ko modire ba neve na nga ba cousin na nga na bana na nga yango moni tant to ekotala silence tant to ekotala na ndenge toani ko sabe nzoka ndenge nzoka sesa nga bemiso alela nganga na yeba après liwa ya ba bientôt comme autant de jours o baba ya kokufa na Angola et là qui on deni retomber wana leke tutika retomber mbalo malgré boya na kina bino papa baba bondela nga 4 ans bozongala na boya
leke tu na lamuka na tongo balabala mumbi ezotala nga wana basi babwaki babia na Facebook ya okufa nga na yebi te mwana nga mobali tanga moni bongo mbala moko ake ko so bande konene na limite place babia so bango aloba na nga eloko sikoyo na komi komita nga bandal pe o lamuki na tongo bakomi ko talo bo songi quartier mo songi yoka bato subolo bate boyebi ninga oswango te bolo bate na kepa kama na nga mo petit na nga mo mambo bile na ntiri ta na fandi na mona ya mami otuna nga mani ki olie ngabia mami nga na musakata sozo tuna nga na lie seke na kufeli muto na linga mingi pwani otuninga ndengo wana mbama wana mona ka petit na nga na azui telefone allo te yete mba moko mambo matali kola kama petit na nga benga na manike bima nzambe pona nini osali boye tangu na eko bima tangu na bima na porte kasi babi kasi ye oh basi ba check na Facebook siko ba nani yango ba check na Facebook ya lekechu na zui telefone na ngamba moko na fungoli na kota bana kota na internet boye shoko ba ya na kweya lokola saki na tana kwei na lamuka lokola robot lekechu tana lamuka na regla makile bimanga na zolo na regla mbala moko makile biminga na sala makolo pa na zolo pa na banda mbangu lokwa mtali na okima na obenga mama biso na bi mama nga na kufi nzoka ne mama biso déjà passa yeba ki azo ya mbangu obike mama no aka mama na biso ta na koti na portail abi nga fukama eloko lukaki yango moni to pekisa ka ona yo moni abi nzambe na yebi mwana na nga ndenga linga mwana mobali oyo me nzambe mwana aza mwana na nga pesa ye kimia o mokile ko pesa ye te pona minute oyo motema na ye ekpei na se yaya babe zaika bolingo te c'était un ami c'était un frère mon père Babia me connaissait comme le pomme de sa main. Nenga pe na ibaka ile kwa loboko na. Babia to kabwani na ye azana alima so na oya babia hotelema. So ali hotelema ka boyene na bi alima tika biloko no buso ba ko beta o pamba. Ako beta yo. Yo yebi eta ko beta yo. Ale kechu elo na yo ka jo wana. Elo na yo ka jo ya. Natala babia nenga lali na tuna telefone ngabi ya 7 ans okufaka te pona nini babia osali ngai nini otiki ngai moko bina yebe boko la bana te siko bana ngo batika liti nzamba zwa lokumu to komo sala ba émission nzoka njoka sala nga ba émission alela ngai nga na yeba te sala nga ba émission alela yango mona ken piano afandi oyo ken ata salinga mabe nini so lelo na olata jini ya bien na ken piano makizembe eza ken piano makizembe bato bawelo nga na pese c'est ken qui m'a formé ken nazo boya na bina osala te na meki ko sana biloko na ken albina nga bimani ke babe akufi fole sabana ken ayake pa nga chaque jour wana afa na ngiringiri ayaka chaque jour pa nga na tongo aola sangande basaka ba émission ba poser question nazo silika kuto abimani ke nazo pesa yo vie yango mona ken pia natalo bina o faible yenenge internet mikolo ba bio ken ba ko batafali ba ko utiliser ken pia na poison na seka bango njora zoko ndeni njora kasi njora azoko ndina yana na internet ayana nga na internet te to fani na ngaliema mwana ya masumu de blende na nitre junior mutali boso sana émission junior tamba ina mikonga binga no sana ngam émission o njora mama ese abi o TVT o eza internet émission ya wana ona sala émission ya liboso na sala émission ya SOS na lelisa ba mama nyoso ya poto na zolela ize bakuneti bakundi babe ya vendredi samedi ize bola kenda na les clubs asomba 25 bouteilles ya champagne na pesa bana na ngata $100 te nzamba zoyoka na lela ngabi babe na ke maboko pamba na ke na bana na ngai courage na ke na bana na ngai maboko pamba
yango na lobaka na yo njoko ke poto te prince muta omemo na poto yo poto ka prince muta omema yo muta omema na yo te ba okosa yo prince muta omema omoni ka nde bakosa ka na babia ba okosa osusu parce que tu es immature na mokili muta kolaka on t'a pris ton frère qu'est-ce qu'on t'a donné qu'est-ce que c'est noté $500 Aïbaka liwa babe na répéter un jour ayebi liwa babe on arrête ça manique ya na web so vérité to ça ba blague te a Chomoninga na vania na saba j'étais ayebi liwa babe ndeko na ye siko ba wela $5,000 ba wela 5 kena yebi ba kena pas prêtement ba wela 5,000 je pense que tu attends tu as imagine na bien monati ko mona babe ate asola na ba na téléphone ke ndaki angola je na yebi si ba po banda ko ba na sute ba wela $5,000 $5,000 wana ba ndeko na ko boma yo ya mwana zo mama zo boma mwana abote bonde est-ce que babi azaka na mwasi moko ya balaka kaka oh nani comment nani alima zape na mwasi abalaka alima babi pesa na fingo abalaka ya poto abalaka alima te Julia Paulo babala na rapete ezalaka mabala ofesha babi abala ka yende abalaka ye na mbongo na ye moko bake osa présentation qu'est-ce que ça dit libal ezali faut ça mande ka Julia Paulo on mena ça paye trop na mon te Julia Paulo na mensa te to so la bien ona ngana te stoka boy na so ngana mobali na ngana aza mbongo mais babi amta balaka ino babi akena ko se présenter apesa mbongo na apesa mbongo pour bi ke mo sa pesa mbongo ndeni ye muta pesa babi mbongo abala ye oh nde omoni aosesanga ba émission nga na yebi ka ba émission ezalaka nango na mbongo te soki osalemisa mpe nga $10 nzoka nde baopesa $1,000 ya mpe nga $10 nga bomelaki ese j'aimais cette femme je l'aimais nde ka nalingaka ye nde mpe na yinela ye me nzambe na ngo nasambelaka nasengelaki bolamu je n'ai rien à voir avec toi tu es la tante de mes enfants mais okenda nanga mosika mingi nde omoni ke na ye koexplike nga nde nakomosala na fimbo na bandi mpe komata succès bandi ozomona lelo oyo baoloba na ngai keno ngai nakota kasho moko te mpo na fali nawelela nini na Willy Musheni po Willy Musheni vie na nga towela nini banzela oyo yaleka nga na leka te po tokenda ngo rapidement ntango wangani bolamu oyo nga nasala soki bino boloba na Willy alimbisanga te mais eronga mpe na prison condamnation ya diffamation ezaka 10 ans oyebi yango alors sikoyo voilà et le lo maniqué de John Tostoki da histoire ya maniqué abeti malisoni o choqué bato ebele pe c'est vraiment pas siming histoire maniqué vraiment bien to fingité to lui mabe ya moto te et ça lit bien comment au mona émission au 4 ça ndenge nini émission za kitoko mingi na sepeli surtout yo moto la minga na village na yo panda mbali bosona ya na sepeli lekechu continuer bon na vie na yo et puis tu es quelqu'un tu as toujours eu de la chance merci place molili ezali omema toujours mwinda kolanda tene na loba na fulaka yo internet ekenda bongo so na lobi bolamu na yo ba olingo te il faut na krechaka yo po okenda liboso en tout cas félicitations na reketaka film wana silate et tozongela ngo je pense que ça la reine maniqué en tout cas dans CP mingi vraiment tu as les initiatives il y a producteur alors palper initiative na yo wana olo tchaka ba mbongo na makambo susu tchapenda osala production leketu soko sali film et ça succès ba olobela on monde entier voilà vous comprenez conseil ngana peso yango wana en tout cas Julia Kibazola Goreti Louvezo Mami c'était avec les Ketchu boyoki histoire ndenge zalaki na kangi motema pona maya donc a poser nga ba question na linga suko répondre ba tout mais c'est comme il est comme Jonathan na PC na répondre en tout cas merci beaucoup merci to gochite muke et le maniqué on doit y ba ko peme na fali pupa ozo komisa fali ozo to ben site belé ko finga mission na biso munene ya mboka fe gola au côté la fali na ba kofi olomide tu na senga faire pardon OK na senga ke pardon alingisangai ezalaika fanatisme ezalaika to sa bon poto lia na liepete yana longoli chaîne na bambo na tikeli ken pelanga kiolia na ngami kwa ba voisin ni kwa ba voisin pe yesinga munene makasi
ayakisi ke nazaki maltraité moi te na ye moi santé tana mabeli na kosi oui moi santé maniki ozoganga 1 million de vie 1 million de vie 1 million de vie yango kota na TikTok okomona yango kota na challenge ya TikTok beta challenge ya TikTok omona yango 1 million de vie mais c'était obligé que fallait pour l'artiste à choka na page ya yebon game so ya chenga bato ya posta kawana balekinga na ni ya flash aller na flash retour faut ça les kechu ngana osalo bolamu yo sala ngaka mabe ata condoléance na kufeli ata condoléance ngana senga omoninga ngati kala senga fali mbongo te pesanga makamu ngamona la kisoke ngamona soda ko bengana ngana répéter le kola batale di bali ata tema bananga soki ezai place musuna ngana beto makofi yo kanti shoko o place na titimese ya sepela edi bali ata pena soka zongi na sima ata sengle ya babi ata babi auta potentiel te toyebanité toyebani bien so tobite banotanga ba pantalon ba ko lata à cette époque là moi j'étais toujours maniqué fille à bandal na lata bien ngana soma kabelo $1000 kabelo pe kitoko merci beaucoup ozo comprendre na yebi ko somba skiti ya cher na yebi somba lamba ya cher tu vois le luxe on est avec okosa nozano na mbongo ebele soko yebi na o luxe okoka na ope kokoma mutu alixité na critiquer mutu te na lobika la vérité c'était à quoi babingana kono na rep parce que tu la fille pamba na ebiso mwa mobali wana ti achanga alinganga te peme na fali nani edi badiata ti abanda ko inanga ngamo na mituna eloko ni na ngana peshaka bozo ki ba restaurant na bango mo sina zo yamba yo na émission bozo seka bozo lia ngana akio mona ngo lelo eza ba tricage ezaki pona ochelo kwa mabe esimba ndete nzamba protejanga parce que mabe oyala kisinga nzamba limbisa e ngana mama na ba orphelin na zape so orphelin on se comprend ngana sala musalo pona senga te po bana ngabazala à l'abri du besoin je me limite de ce que j'ai so na zangi na oyoka sonte na oya panda na zangi kabela nga $10 so yo fingi na onga italo ponga na keko yiba te tala bana basi yo bayibi bota likambo on a ridiculisé la femme congolaise mutakala ya ndenge wana eza ba bilo mo faut ça na ba marche mutaka ndenge wana ata bayibi est-ce que bayiba yi Congo voilà. Est-ce que l'artiste a kotinda bino? Est-ce que l'artiste a repoussé bino bolo belanga bino mo sentiment qui fanatisme? Ezaki qui fanatisme te bana ko lingate mutu a manquer respect. Ngana kota ko kote la fali po tout le monde a bana ko manquer respect. Basale la ke clan pe na manquer respect les questions oyebi. Abana ko kokate oyebi. Ngana ya na appliquer penza ordre. Tout le monde a remarqué na fali na finga. Si on finga na ngai, bato wana ko kokangote. Yango mona discipline ekotaki. Bazongeli ko finga. Tu remarques? Parce que lumière ni na wezo ba ke oza lumière ko le l'artiste o ya biso amune. Ya ngolu na nga so na mina lekio na ngolu yo boyo onde les anga mna lobe. Mais yo beta ba monde entier. Est-ce que le problème est que beta monde entier ça ko lekanga na ngolu te? Ça ko lekanga na ngolu te? Ah. Et bon mkonga na okita Paris kasi na dindi olobani. Non, je pense pas. Tu penses pas? Est-ce que yo c'est une toi parier que tu ne penses pas? Oui, je pense pas. Tu penses pas? Kanga journal. Émission c'est Kanga journal. Est-ce que tu l'artiste ba tu yo maniqué yo toni ça? Ya comparaison na Toko Kabola succès. Oh bango baloba ke swa kangai tenga so na betika moko pa e masasi kalikile. Masasi kalikile. Balobi kalikile. Leketu panda kalikile. Village panda ba kalikile. Soki ba chenga na yo na kodunda yo ozui. Moko pardon maniqué dozane vraiment. Moko singa l'artiste pardon te ba injure nyons ba fana ba royaume bazo silika singa l'artiste na biso mnene pardon ke ngamo pe na za royaume ngana singa pardon te na likambo na lobi vérité. Les pardons c'est une force dans singati. Maniqué ya ka do sisinante. Voilà comment on sait ça pardon dans singati. Mais ce qu'on a marqué tout le bas ma bête. Dans chaque pays pour que le pays aille de l'avant il faut qu'il y ait des martyrs. Ngana kufeli ba ken ba demer ba mumbaya. Pona soni nanga ba omema ken poto lisusu. Ba osombele jeep mususu. Ba opesa eba biloko ya bien. Po ba yok sanga soni or que ngana kufi martyr na bango ba tshela ba ken ba salaire ya oh yebi dernièrement ba tshio bambanga libanga ta on a kwei ba ya komisa ka fa libanga na moto libanga
so na kufa ki kasi aleke tu limbisa na osenga Parce pardon que des gens ils sont dans bando bani parcours ils ont mission ni to moto ni na vie o ya choqué na vie ta la caméra mission ni a choqué na vie bando bani makambo bana bani makambo ko choqué na sens ni hôtel moto va na salle la ke belé moto va na bundela ki mission ni a choqué na vie mission a choqué nga makasi ya fali mission ni a choqué yo fali ana pesa qui confiance aveugle et puis je l'aimais de tout mon cœur je pouvais tout faire pour lui et j'ai tout fait pour lui s'il s'agit ko tika la mutaka na ngana tika la pona a choqué ngana tala oyebi na libala muto akanga biloko akendaka ye mutakenda na pasi parce que akoki lisusu te mais muto amesana osala mabe aomona oka normal Robani pour faire rigolo qui nzembo na na yo ki yango eza bien très bien mais nga alingi faire azonga ye faire atika ba complexe français ibozo boma bo rumba congolaise te rumba oyo ebana ko longola passe ya esclavage bino ino ni beaucoup na complexe international bo potiki lango ba maître Gims moi te baso ba disque platine ba nitala ba chango belé banda bo bandi ko beta fransango est-ce que bosu ata disque et tu sais tout ce que la masse c'est calculé et ça bientôt télémapo das na ngopeza masse c'est calculé ngo masse c'est calculé Allons-y. Oh bino bolo bakananga. Et so raté. Oh bino bolo bakananga. Et le bakilo côté. Soki nga na beti bino kamoko. Et massa c'est calculé. Et massa c'est calculé. Les questions banda calculé. Et raté bango te calculé. Et qui te manque calculé. Et tu bango calculé. Et massa c'est calculé. Tanya mabedi calculé. Chimene Lopez calculé. Aurait-il Oufouezo calculé. Alobile parallelo calculé. Tokende na bango. Ken pana ko. Calculé. Ça c'est calculé. Et ma ça lèvre perpèse souka nango bazui lèvre lèvre et moi c'est ma lèvre sensuelle avec les yeux doux mon bali no lotaranga ikasi mbizi alota côté merci sans polémique, je pense que on est là. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Ce 23, Toza Anakati à Edzadana Jobo, Toyawana Joda Daribazo Sengaka, Yolobia na passeport. Il faut qu'il y ait une Afrique d'ici. Toza na vraiment que c'est tout Balingaka Congo Liziba TV. J'ai le show Tozoya, Dani Senda, na Pesombote, na Pesombote aussi Kofi et Sigazali. Na Pesombote Biskazali. Sambouana, na Pesombote, Ibodo, Jolicia, Remontada, Tania Mabedi Nema, Emporio, Ken Piana, Titon et les autres, je vous salue, ma collègue, Yves Laroche, Impère, na PCMBO, tout ça, dans Village Panda, Govi, je vous aime tous, et Babi, rendez-vous le 19 au soirée Miloulou avec l'artiste Azaz, Tomuna Nimbala, Simajota Dario, tout ça, le 23, na Jobo, bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.